Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou na eka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na ya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas la biso tozara toujours plein. Appartement la biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi o ya $15 wana so ko yeko umela. À partir de 3 mois tozara on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir vous payé sa confiance vous allez kaka toujours là pour nous passer la numéro à téléphone n'engé pas ya batou. Maman Bijou alobi il fait la force. Bonjour, bonsoir na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission na nga na mukola lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo Maman Bijou d'or na ye kaka biso tozala bato suka ba l'échec ovandi penzo yoki en question lobi non nga pe funa lekisa information oyo po babone na nga bazana posa nango. Donc naza d'abord na mawa makasi na likambo munene oyo euti kokomela biso na communauté na biso kobungisa notre sœur na kombo ya Blanche moi c'est à notre pasteur. Naza vraiment na mawa makasi yango na saleli bino ba vidéo na banda kotiela bino partie na partie. Bon manquete to landa yango biso nyonso tout parce que kokoza na vidéo moko rataki oyeba kite oya kokuta ngo na kati ya Bidor TV. Profitez, s'abonner, fina croche wana notification pour na biloko nyonso to banda kotia mikolo yo. Et comme la kayo na facilité nyonso. Mes condoléances dans la famille mobimba ya Maman Blanche et puis à papa Marcelo et puis mes condoléances dans les sous na bana nyonso tout au notre sœur Atiki et puis na église nyonso tout au ya notre pasteur. Mes condoléances nanga vraiment na sir et commis parce que ezali kambo ya mutu nyonso liwa ezanzela ya mutu nyonso. Mais na ba propos o biso toza ko yoka et puis o biso toza ko mona ezo sala pasi makasi. To corrigeara nzambe te parce que nzambe yemo kwa yebi ndenge ni na sala ka mutu na mutu. Sauf que tokoki ko sala régime soko za na besoin ozala munene mingi te ba sport ezali ba biloko pe o sala régime ezali liaka na ota msusu ka ba salade na ba salade sala ka na yo ba sport ozwa pe forme mo kaka ya bien par rapport nde tokomi ko kele ko pesa nzoto na biso bakataka ça fait mal, ça fait vraiment triste. Bokomo na mikolo nyonso tout na vidéo na moko ya suka na bandotia ba numéro 1, ba numéro 2, ba numéro 3 tim ko na kosilisa. Parce que vidéo wana elekaki mulai na bazo kata ngo na bandambu. Na lobeli bato bakata banzoto. Eza lokola mutu moko za na nzoto moko lokola eza lisusu ya yote eza lokola plastique. Omona fleur normal na fleur ya plastique eza ka na différence. Kovanda na mwa corps eloko moko boyebi keza yote batilanga ba patanga ba plastique na ba mabele ba nini. Moi je trouve pas ça bien nazomona ngeza vraiment malamu te. Eza kaka épidémie ba o ba okende na yango ba o bazala ba complexé tamso ya banzoto na bango ba okende kuna. Mais na vrai dire penza to banga ka ba anesthésie to banga rappel lisusu nini mbeli. Batianga anesthésie naza un problème moko bo il faut ba sauver nga donc na le kalanzila wana peut-être na sala opération na ba maladie musu ezalaka o net to bande ko bela kala na ba Congo wana o ba appendicite o ba nini donc eza obligé faut ba sala yango oui peut-être mais na sala nga maladie te kande da telemi boye na ke batianga anesthésie pour ba sala ngo opération en tout cas là vraiment nga na ozana nga te. Ezo sala te ke o mbongo ndi mtu ezanga batu non mutu la mutu azala biso yoso tutu za mitema ndenge moko te ezala batu musu babota maka bazana somo ya iloko te donc ezala batu musu bazala na ba somo ya biloko neti ngabo ibana nga bayebi entourage na nga bayebi tindela nga ba video ya modèle nyonso be kotindela nga video ya makila te nalinga akomona makila tata mutu ozoki mukie ça me fait panique ya makasi nakoka akomona santé. Nazala mwana moka mukia ya za soko simbi kutumbela cuisine wa pusa na pembeni na ote.
donc eza bato mutu na mutu aza na ndenge na ye donc yango moya ko juger eza te mais eloko mo ezosala ka pasi parce que toyoka ba mate ya balobaka na biso to corriger te to corriger nzambe te nzambe ye moko ayebi pourquoi sala yo boy siko oyo biso tokomi kosala ndike tokomi corriger nzambe tozolanda bastar ba américain baza na bango na bambongo na bango ebele na lobi te ki mama Blanche azaki na mbongo te oui elle avait beaucoup l'argent baza na mbongo ebele sikoyo tosuki wapi na mona mama kutu aza na mbongo ebele donc azaki vraiment prête bandokeni baswe na ye bamakambo na ye mbongo nyonso tu bakosenga bakobimisa na bango yango sikoyo na babiso bambongo ta mosusu ya bapasi boye okangi mwa mbongo na mwa 4000 na okei yo bakatanga donc bapopo okangi mwa 3000 na yo te na ke bakatanga soki mabele okangi mwa boye non pourquoi pas pourquoi boye pourquoi boye donc ozobenda ma maladie na nzoto babiloko yango bazosala bango wana eza babiloko mo eza la ba délai eza lokola voiture nde tokotisa yango na tuf chaque 2 ans il faut leka contrôle technique siko nzoto ya mutu tosala ba checking ya banzoto ba chaque 6 mois oui babenzinga makila batala soki to ya cycle eza c'est bon batala soki nini lisusu tension c'est bon batala soki ba graisse eleki docteur apesa ta msusu régime abina taille na yo il faut suka ta msusu na suka ta msusu na 55 kg 60 kg ndenge ba docteur balobaka là je vais bien parce que ezali eza malamu parce que maladi malamu ata eza na nzoto baye bango avant par rapport et comme trop tard yango to leka ba checking ta msusu chaque 6 mois chaque une année il faut leka là c'est normal mais au comme lokola voiture eza donc voiture akala lelo bola mukabwe popo moko etengami lelo bola mukabwe donc ça vraiment naturel lisusu te moi na critiquer te mais mutu amtazo pesa point de vue na ye nazo mona ngo c'est pas ezala ngo vraiment important te ngana leka na bambeli wana pona osala ba esthétique peut-être oui elongi ndenge ezala oui elongi ezobeba banini nakoki quand même ko signer mais non ata bana ba olinga te yango ebandeli déjà na boye faut tiara ba biloko moko ya bien pour au garder moi beauté wana maboko ndenge za ke kwei peut-être na okoka peut-être te kotala na vandi boye bon na ba âge moko il faut accepter tout na ba âge moko il faut accepter tout parce que to botamaka obotami oza mwana moke oza na elongi mususu okomi na 10 okomi na elongi mususu 15 elongi mususu 20 elongi mususu 40 elongi mususu 50 elongi mususu il faut accepter 60 ans elongi mususu donc oba d'autres balobaka zovizo okoveir kaka tosala mingi sport nga moko tunasala sport te mais na pesa bino conseil pona koma na ande kokima mbango na mbwa na biso tosala mingi sport to contrôler mingi biloko na biso to liaka par rapport to ke ko pesa nzoto na biso ba kataka ngo eza vraiment malamu te nazo tila bino vidéo ya notre sœur na kombo ya Blanche dernier hommage na ye na yebi pete so ndeko oya zu vidéo oyo wapi ba congolais toza suka nga moko tu bande ko kota ngo duti nza ba vidéo musu na salia naza ko donc ko défendre ete mena loba ke loko na yebi te mona kota penza na kati za la te mais vidéo na uti kota leo na tongo non ba congolais toza vraiment suka ndeko la biso ya mobala zu vidéo oyo wapi notre sœur na kombo ya Blanche nde bazo contrôle avant kende ba opération na nde ba contrôler biloko na kati ya libumu ba nini na Istanbul contrôle wana bon ngapela oyeko lobake elo mote ke la kisika zo kende ko sala ko kata nzoto ya izalaki kazalaki na mbetu bakozo koti sa biloko moko ba kende ko contrôler biloko eza na kati ya libumu pona kende ko leka opération mais opération oyo azo kende ko leka nanga na yo to yebite mais vidéo ebimi yango nazotie la bino vidéo wana conseil mama bijou doit kopesa to garder banzoto na biso parce que ce que comme ko kende ko simba simeza le ko to comment ko kende ko corriger nzambe ce n'est pas bien
to garder banzoto na biso, to garder bambongo na biso to sala na makambo mususu. Eza na mutu mususu soko botama na yo munene, botama na yo munene. Eza na batu mususu pe bazaka mike balinga pe bakoma minene. Nga nazomona ngo eza lokola épidémie et puis eza moment. Eza na ba moment mo lokola ba papa ba mama biso akala basalaka ba kataka ba nzolo ko na bilongi. Donc eza ba moment, ça va passer. Mais quand ça va passer là, yo muto tikali na ba plastique na ba nzoto, tikali so na ba biloko ni ba tie yo na nzoto. Après 5 ans après 10 ans. To sala nini? To tia ba tatou to sala boy. Mais bazola biso solution to ko na koki na ko kelelo na pesi pour ba longoli nyonso. Mais tatou ce n'est pas comme oyo ba opération o bango bazo sala. O mutu déjà zo leka ba tie déjà anesthésie. Anesthésie eza ki ba kati nzoto côté mususu ozo yo kate. Biso to bota ba césarienne to yebi ba anesthésie ndenge ezalaka. Donc bande ko ngai moya ko loba mingi ezate balobi mutu na mutu aza libre ya sala oya lingi, mutu na mutu aza libre ya ko kendenzela oya lingi, nzamba pesa biso biloko mibale. Si tu veux osambela ye yo kaka. Soko lingi okende na kota satana yo kaka, mais yo moko kaka mutu okoyeba. Bolanda ba video na nga ti na suka na lobi wana nyonso o ezaka akena uti komona video moko na tongo esalinga vraiment malamu te, mais après nga mona ko raisonner lisusu na lobi comment et ça peut être aussi akende ki examen mususu eloko mo pete la kisi biso ba place wana bazo kata ye ba popo be ba kata ye maboko. En tout cas là je sais pas, mais nga nazo tila dino ka video à notre sœur o azaki kitoko makasi, azaki na mbongo, azaki na nyonso mobala lingaki mingi, mais lelo nyonso tout etikali pona kolobaki e vanité de vanité, pona kolobaki kitoko nde mabele, pona kolobaki nzambe soka linga zwa yo akozwa yo, ozala na mbongo, ozala mobola okokende obala te soka linga zwa yo akozwa yo, mais tozala kaka bien. Na tieli bino video wana et puis bomona mama Congo pa utiko alobeli peka makambo oyo. Après na suka tozala na émission moko de nini esa sali, en tout cas epesinga kobanga to kima wapi ba pasteur baza batuma ba pasteur ba osala makambo moko koleka kutuna banganga. En tout cas bino moko boyoka mama bijodo alobi ne juger point biso tozo tia kaka nyonso to eza ya kozwa te, oyo lingi kozwa ozwi, oyo lingi kotika otiki. Na tieli bino video ya notre sœur na kombo ya la Blanche. Botala soki ndeko na biso ya mobali azwi video wapi, parce que nga na commentaire mo na tiaki nga na lobi bozoloba boye bozalaki na ye video oyo pe bimi elakisi biso pe te ki opération nini akendaki kosala bazotala ye biloko kati ya kati ya libumu. Comme ndeko moko alobaki ki azaki na problème na kingo, ça peut aussi être. Ngala tieka ya video mama bija lobi commentaire ya malamu pona ko encourager nde o batikali po ya sa akei que son âme repose en paix. Merci bolanda ba video.
muninga makambo bango ba oteya batu bango bakoka ngo te yaka katisi po muninga yaka salibu yaka salibu rivalité mettons bakoya koteya bino bakoya oteya bino il faut supporter il faut bwebwe comme si ya du sumu eloko yo mona ndako ezo swa yo ozo koko supporter te me boteya baninga bwa ko supporter bosala bwe omonisi ke memi ye kulukaka ke naza kitoko na le kambanda naza kitoko po mobala lulanga ya ememie na lilita ya bino peut-être simba okenda okati se simba mais ya ye peut-être ya ye simbi te parce que za moi ça mosai na nzambe bino bo olebo bana ko finga mama Congo bo comprendre à travers la mort il y a toujours un truc à tirer il faut toujours tirer une conclusion pourquoi ça bango bakanta so ba kufeli ba bina biso keza mort naturel tonjimi yango ya batu misusu eza kisi balia kiye bandoki ya famille balekisi ye mais ya basai na nzambe bakanta bongo te soki ezalaki ya mutu mususu na opération oyo ya kufeli bonga bomona ngo grave siko na wana bomona ke kibombande swaka ata bomba ka okosa batu sambela soki mobala azosala boye kota na prière kota buka mabolongo bazwa kokosa bino mais bango ton ya komi na rivalité aki kokatcha nzoto akekata bi na boti mwana libumu yenga munene muninga za libumu pla mobala zo bete rivalité na kati ya église. Ce qui est dommage na oluka sko na tala ba vidéo wana bien na zwa photo mwasi wana na tala na matanga soka zalaki so pe na moni pona na fandi ba vidéo ngo bien te bo comprendre nga musala butu ya après-midi butu so na moni ka kelonga mwasi wana pona tuni bato église wana bazo benga o ba tikela nga ba message na bi azalaki soka zalaki bo bendela nga image wa pena kwa ko tila ngo famille ya mama Blanche paix à son âme na babota le sika bino bo lelande kona bino Marcelo likangu ne yeyu mais bango monde baza ba bimbanda mwana bango nda akufi kombanda tikali pona nini rivalité et memiye na kendo katsa les gens ne veulent pas s'assumer la beauté c'est pas dit seulement que katsa nzoto beauté ngo bakate keno katsa keno matsa mabele bo quand même courager hein ko fanda na nzoto na eloko o eza ya yote. En tout cas, boa na félicité bino, boa makasi. Po mutuku soka bukani, batie ka plâtre, azomo na dérangement. Mutu so mona batie li bende na likolo ou na liboko. Aomona bwe, me bino bofanda kana ba poa moko awawa. Ba poa wana, yo moko ti ozomona ke, ozo sokola, mwita to sokola to simba bwe. Ozo sepe nango mena kati wana yebi danger o eza te boa courage hein. Po biloko etange tobo kaka po to mona ba tebele ana ba photo na ba réseaux sociaux ba biloko ngo mona mwasi moko na lisoko e panzani liye kuna te boa courage sko bolingi et puis tant bosala ka bongo et telemili bino boye botie ba maillot de corps boye ko chola baninga nga debout est-ce que poa wana bino bo memaka wana bokasi que c'est donné à tout le monde hein baninga ba ke nos ko subi ba opération ba malade ba na ngona nzoto tozo banga déjà ba anesthésie générale wana mais yo mo peno teli libumu no boy yo mo ko ebi kozaki pe libubu kodo mais tant yo ke kati bandi ko seka baninga moi c'est ce que je vous comprends pas les gens que vous venez de vous moquer des gens sachant très bien que vous si vous étiez comme ça na bato bosalaka ozana ba douta o bombi yango na ba tatouage commission neti salité bandeko ba côté mususu bando na biso abasi ba tchaka ba tatouage ba bombi banduta na bango mais tant ya bombi nduta azwa ko fingo nduta mais ye yebi ke ayeza na si tatouage po ba kwa mususu za ba kwa tatouage te boyebi ke swaka o mona bena mutu mama neti entre makolo boy o tie tatouage neti tatouage o ke tchela ngonini soko bombi banduta te awawa po ba tatouage ya mingi koto yo emsu mwa mukongo emsu mwa koto pesa mwa nini bino ba kote mususu mutu so mona banduta se zoe awa nyoso abambi tatouage koto nyoso tu pe bom banduta me bozwa ko finga baninga bozaki minene bokati si banzoto bandi kwa ko finga baninga tale kuna munene ozaki boyeboy bandeko non ça ce n'est pas gentil du tout
Vous savez, le corps d'une femme, le corps d'un être humain, c'est fait pour un changement. So moni mutu aka munene te ezab ndenge na bango ya famille. Akoko minga babula fufu ndenge ni baka minene te. Mais so moni batu misusu baka minene ezab ndenge na bango famille ane lokoso te me baza bango ba éléphant. Famille na bango omona bango pa botaka bana ba éléphant omitu na me mutu ya mwana ebimaki na sama kolondenge nini me ye moko mama aza munene mutu omona ngo ebimate ndeni ba famille mususu mona mama munene bana minene papa munene famille mususu mona papa mukie mama munene bana minene bana mususu bazi kota tata eza ndenge wana. Mais quand vous êtes mal dans votre peau, vous êtes mal dans votre corps, bon dimibo ke no katisa, ne venez pas vous moquer avec les gens et puis ne croyez pas que batu baza bazoba. Même ibalo bafanda na basi bakatsa katsa ako sepia nous lelo même ko boswana alungwa kuna mtozaki munene ke kati sokalisi nini mibali wana mibali baba zoba te mobali azabu zoba te ils ne sont pas bêtes. Un homme n'est pas bête tout comme moi c'est pas azoba te siko eloko ezaka bizarre na comprendre te na société au mona basi ba se sacrifiaka trop. Au moins couple que mobali pas un défaut mais moi c'est comme ta keba kata kata mobali atikali moindre défaut basi bakel yango basi mibali ba okufa na AVC mais basi bondo kufa mingi na ba opération pour côté opération basi ba okene belé moi ça zo milinga te mais mobali azape na ba défaut mibali mso mona masoko lokola basi yake katisa te mais moi ça ke ko katisa moi ça binana masoko ebele te ngana kendo bamba mais oleba kata ya mobali bacha mwasi te bake twa mwasi makambu misusu na masoko wana mais ya mobali tikali munene mwasi mususu zo mona ye libumu mobali libumu mais yake kata libumu mwasi mususu mona ye munene mobali mukie oleba bakabo chéri toke na opération ngaba longola pana ngaba bakiso ndambu balinga kabongo te makambo bozo ça les a trop bizarre nake na nganira à nous revoir bientôt ngana kei siko so baninga baningi batika ndenge bazali ça vous plaît pas vous venez critiquer ndeko mwasi elinga ki vérité il faut que bima poboye bake même basai na nzambe oba sola kana nzambe bazo kendo katisa même basi ba pasteur obino botela bozo kumisa mutu mwasi kitoko mais bino bo kumisa me yazaki komi linga te. Yazo mona ke naza moche, il faut na ke longo libumu, il faut na ke longo la boye, tout ça et tout. Mais moi aussi un homme de Dieu. Tant ça la conférence, nisori babenga ngoni. Conférence tant basala ba conférence baeko sala baeko te ba maman tout ça et tout bazo ko apprendre ba maman que il faut s'assumer, il faut être comme ça, comme si bango beauté wana eza naturel. Comme si bango beauté wana eza naturel. Yango to moni mutazo conseiller makambo, il y a des choses à ne pas prendre. Nous on est dans les vrais, bango ba dans les faux. Soki moi si muso azotali soki boete maman ozwa kambongo ndenge nini. Bango ba ozwa mbonga ba dim. Boebi Marcelo na église na par jour à côté ça combien? Même matanga ya maman Blanche et côté Marcelo mbongwe. Yozo yokele mawa, mais Marcelo ngindi. Magazo lela azo refusé ba enveloppe te bio kasi chilombo ndenga yewana enveloppe a chilombo Marcelo boyang enveloppe a chilombo bon ndena kufeli mwasi be dans son enveloppe te Marcelo ngindi matanga mwasi na ye ba epesi mbongo mais yo ofandi ba rotika surtout bato église bo finga bato yo moko okufa ba tiko kundo bongo te ba tiko lelo bongo te ba mitema mabe bato susu na église à Marcelo bo kufela ba papa bo mona ta bato église na binote ata communication lekate bo kufela bana eleka inaperçu donc matanga mais bozo mona mutu na ba mbongo na bino bazo kundende ti princesse bino bozo ya mawe peuple congolais Fachi ne vient pas mais yo wana na munoko na Fachi béton. Mama ana Congo ainga kotosa mikondite ba mukonji lokola tulo ngana ke no pese valeur ngana ke no respecter ye ba mama ba kufa ofele parce que l'état n'a pas pu faire son travail. L'état ne fait pas son travail. Ba maman ba kufa na courant oh l'état mutabongisa te bana ba kufa batu ba kufa tulo mbata ata honneur aranda bangote ata ko kende sur place ne ba kinoteta ba fleur wapi wenzango ba mama ba kufi wapi akenda te make matanga mwasa Marcelo so ipa lia fufu pa na bango na yebite so ba kuta na kana monde abutu na yebite donc il rend honneur na muto ake kufa na opération ya kitoko ya nzoto na ye mais il rend pas honneur
Il va même pas s'incliner na bato ba okufa po ba botami na frontière moko boye. Na butu makaku ezola la chimpanzé. Makaku. Oui. Na makampagne oui. Oh là là là. Chimpanzé. Chimpanzé. C'est-à-dire à balayer avec passer la mbongo. Mais ce que le problème est na butu ça amour na mbali. Na mbali n'est pas monika a commis nani chimpanzé. Oui. Alors à makila partout. Na tonga somi à 15 bijoux à cher. Car vous souciez. C'est sûr. Hein? Abundi esili ayo benganga. Mukolazo bala na ibse mbali wa bilo kambutu. Jalousie quand déjà jalousie avec au consultenga. Oh jalousie ou trop jaloux na balanga denis na bala ya na yo mais wana za jalousie ozo sala. Ah nga jalousie. Akit. Mubala uta musala boye a passer mazao travailler dans la société moya awa il y a l'état et on a calato benga DGC. DGC ouais. C'est un pasteur, il travaille dans DGC. Même mon cause DGC actuel, à sa pasteur. On a invité ce copain. Très bien. Parce que sur la zone il ba cadeau ba chaîne toi miner na ba 1000 ba 2000 dollars ba bag ba nene. Mais na butu alingi ko bo moyen te sur la bande ko boté poza mwasina a foutre la mort. Sur la bande ka mouru boy pas après c'est ba 5 minutes bo comme chimpanzé. Kaka makila akangi motema akangi babotaka te zemite. Chimpanzé ne vous makila ton dégât. Donc hier a s'est transformé en chimpanzé. Makila zou pas nan. Et pas moi c'est. Pourquoi? Mais quand tu sors avec un chimpanzé, la force de chimpanzé. C'est ça. Vas-y. On comprend émission. On comprend sigo. Vas-y. Ça dit force à chimpanzé. OK. Anyamat. Nyama ouais. Asa mama kiba nyama. Voilà. À Panzani. Hôpital à quel hôpital chaque jour. Amoni ekokite ayekoyeb sanga. Akimi ekoyeb sanga. Akimi ananote ayekoyeb sanga keno. Mamo nazomona na butu yangote. Mbongo ezali. Na oswa. Tout ezali. Mais pasteur d'abord tout là la rassemble la raté. Capité. Kaka il faut tout ça l'amour. Ça dit pour nayo ndenge basi lelo bazo kima banda ku ya mabala ya ba pasteur. C'est ça. Si je me suis à Bengenga, na télé caméra. Tout ça, les sociétés moi au télé caméra wana, pas caméra filmée nyoso. Parce que panzani na niveau mon agité. A ngulumiti na toilette. A mi atiki ka bongo. A sokolité nini ake a leli mobile abimi a zu voiture ake. A Bengenga biyaka. Nde toke wana. To suye toke na l'hôpital. La soigner ici akimi libela zui ba bijou na ebilo mais atika nyonso ngabi zwa biloko yo moneli passe oyo kufeli azu ba bijou na ye ba biloko na ya te na mutuka wo azongi pa na ba papa pe ya te papa na passer na ya te ola c'est parmi des réalités on a PCK à Wallo na lobi na éviter ce qui se passe n'est pas à Wallo sur les Africains mentionnant toyo qui akimi bon tellement de gens on a doute ba pasteur oui que non les ba pasteur belé baza ba science occulte mais na lobi boy o ya moni moi c'est Wallo na mbongo Wallo une grande église Wallo est très réputé ce que yo qui me la Walloni un beau garpe. C'est vrai, à ta position, mais il est beau. Bel homme. Bel homme, exactement, parce qu'il y a albinos, qu'il n'est pas un beau garçon. Non. Moi, j'ai des amis, Bazar albinos, c'est Abassi, tu es bien. Donc, albinos, c'est injurté. Très bien. C'est un beau garçon, il a Jésus, il a tout. Mais si tu moi, c'est Akimi. Et oui, on a fouillé na poto. Et oui, d'accord. Akimi pourquoi? Akimi pourquoi? Et là on y a moni pour ça la Akima. Makambo na yebisa ki bino mona makambo ebele. Oloba ki yango. Te na yebisa bino na bi. Ti bato mentanga na zolo ba. Oloba to komona na lobi awa na zoba na ma politique. Bayoki to bayoki te. Bayoki. Est-ce que ozo mo teke na zo insister?
Yo quand tu es dans la banque la vie n'a mais si Dieu me dit de dire la chose, c'est que Dieu a ligné à protéger ta sous-président de la République, à protéger le gouvernement actuel. On se comprend. Très bien. Au moins le gouvernement est coach. Il y a des cas très difficiles au monde à Maramoussé Goleka. Le gouvernement. On se comprend. D'accord. Au monde dans le gouvernement, voilà. Il y a des gens au monde à Makamoué Goleka Kalaté. D'ici 3 ans ou 2 ans au monde. Voilà, tout solo là qui. Donc bref, pasteur, il ne faut pas changer. Pasteur, vraiment, il ne faut pas changer. Non, tout n'a pas. Moi, si Aki Mandako, il y a Walo, Bogar, prof, pasteur. Taille, oui. Azan taille bien. Un bilon autour. Ala mitou kazan anyos. Ala koli azan anyos. Anzalate. Akiwan. Beaucoup de pasteurs donnent les aspects négatifs. Aspect pendant bien boyké moment na go santu mais na kati andako na kati na ye makambo ça alors et batami trop pour bazo faire terre basi to voilà bakangi mitema pona mbongo mais il y a des choses dans les maisons ma pasteur ma pasteur ma salaire sous amoututé moi je croyais pas qu'un pasteur peut aller prendre des fétiches. Mukolomo abenganga benda bwabi deni oza polele abisuza polele amina polele ndabi mwana muke sosa sele sosa sele oza on est le côté moi ba mbongo sosa kana wana mbongo mike mais c'est bien je vais ça toi tu peux devenir milliardaire. Yango mona ba Nigeria ba Afrique du Sud passer à sali église mais na quatre église wana bato bazoya wana qu'il te plaît et ça va vendre des drogues. Mais même en église, on a passé au Nigeria, on a comme une église. Papa, offrande, on a 100 000, 10 000 mallettes, nous avons des bazars au tic à vente. C'est à Teki. À Teki, il y a une vente. C'est à Teki, il y a tel. Ce qu'on appelle beaucoup de choses dans le bureau, ce qui produit, sous-sol, moi, il y a au bimi, au quelque chose, une voiture, ok. Net, réception. Ouais. Ok. Pasteur, si tu fais ça, moi je t'installe ça, et puis tu es milliardaire. Tu pasteur. Comment tu fais ça? Il dit, mais c'est comme ça. C'est la création. Jacob a fait ça pour avoir les brebis. Moi, c'est mon intelligence qui a fait ça aussi. Avec la drogue, oui. Quand on a été pour prévenir. Quand la Bible, à chaque pasteur a croqué tout bien, on appelle ça l'esprit d'égarement. Ah, l'esprit d'égarement. Oui, ce qui est aveuglé. Et aveuglé. Et au commun Jacob. Et au commun Zambé. Moi, dès mon qu'on a commun Zambé. A Koufi à son a sauté. A trouvé au normal. Riva Mengamon a Koufa à c'est ça l'esprit d'égarement, aveuglement. Dieu s'amène la même chose. Ça dit, ce qu'on commune à niveau moi à ma bébé également on est c'est un esprit. Ok. Voilà. Tout le monde a été, toute l'équipe partout mais tout le monde a été dans matanga pasteur Barouti. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, pas problème. Non, c'est les bébés. Même à ta tourne ensemble. Non, c'est les bébés. Même à ta tourne ensemble. Non, c'est qu'ils ont. Église à pasteur Barouti. Non, non, église n'a ébi. Non, le n'a n'a évité. Même la résidence. Le problème est ça. Oui, habité. Et maintenant que c'est là, dans aucun. Nazobo yande interprétation yo bato azozwa. Balobini. Oh, le bagana le bigaza c'est au bande ba interpréter qui mambia. Si yo ba ki mutayi ba jour tena RT. Ya e ba jour ta. Ay ba pe jour. So la yebi jour wana na lo bia mutabutu. Mais so la yebi jour te bon. On est dans méditation prophétique. Mais là, il y a Branham, Tombo Naye, Eza. Tombo à Branham, Eza, un signe maçonnique. Un signe maçonnique. C'est vrai aussi? Tous les Branhamis sont bakenda pour les États-Unis. Ils ont formé. Au lieu de la photo, émission prochaine, oui. Voilà. Quel est notre monde? Quel est na YouTube? Na YouTube, tu vois, tu bêta. Bêta, la tombe de tel. Na confirmé était Gaza muta formation mais na lobby qui tombe na eza maçonnique construction maçonnique. OK.
bato alobi bamonima ebele omona na monde wana eza bamason bato atongaka ebele ebele bato alobi mpo na liwa mais ezala motu moko ayebaka liwa na ye ayebaka jour na heure ya liwa na ye napesa kombo babiso koyebisi pasteur Denis Sese ke azasi na likambo aloba te pesanga kombo oza prêt eza de Jésus te pesanga motu Jésus te prophète Simon Kimbangu oyebi kopasoloka motema wana preuve comme ça ma preuve Kimbangu atika te écrit moko te et comme ma preuve Kimbangu ayebaki heure ya kokufa na date ya kokufa aussi tozana erebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa tozana nyonso tosepelaka na matonge kotala mama bijou tosepelaka mama bijou ata na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakunda bazalaka te toza kimia waka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoseretrouve pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo